équipe nationale soki panzani ezalaki jalousie webika kabasi ndenge bazalaka na ba jalousie na bango Jaël Licho kolingala ta danger koleka Karine au moment où Jaël il faut kota wenzeli il faut somba il faut lele pas batu po batinda mais tandis que Karine Mokonzi en attend somba te mais ana ba fournisseur ana batune balingaka Karine Mokonzi pour soki ya Myriam alaki na bolingo ya Karine te topé alaki na besoin azwa Karine nanda kuna epo a humilier na ndimite ezali relation moko sa date de longue date o ba bien ezali belé na kati ezaka ka ba songi nde ba koti na kati ba cheki songi ba bilobela ba n'importe quoi po mutu o alingaka mutu na ba faiblesse na ye donc na ba problème de parce que to lobango be l'amour supporte. Merci bien très chers amis, fidèles internautes, vous nous suivez partout dans le monde sur www.trace-rdc News et les lots Betara Masolo, il y a Karine Mokonzi Owapi, Batebele, Bayoka Kirene Abiri, na émission na sala qui en direct et ils ont qui la paix vraiment Batebele et pourquoi et tu comme à bas niveau oh mais le sujet fait polémique sur les noms de Ya Myriam Mawet et Yaya Bastar Owapi na Pesimbote au Batebele bazali ko se poser beaucoup de questions et alors lelo René Abiri naza pona ko répondre na ba question nyonso na mbala moko Owapi etali affaire oyoyo ya Karine Mokonzi 3 fois la baronne donc maman Chikata de la presse bah merci beaucoup na Paola Schengen qui l'a Londres moi Sunzamba 8 ans ya kokela pendant une année merci beaucoup à Paolo Veri de Souza moté maman Moseka merci beaucoup na ba maman tout oyo balingara Karine Mokonzi dans le bon sens au bazate tant surtout bazate ba profiteuse to pe ba profiteur ya que Karine Abouakaye pour belé bazabongo mais merci beaucoup félicitations na batutu oyo vraiment ba yamité mama lamu batu oyo vraiment balandara ba news pe information na biso o balingara ba yeba le pourquoi et alors on soulever vraiment moi ba point belé na osenga na bino bobenga benga bandeko mususu ba kota balanda vidéo oh merci beaucoup à Willy Moucheni Koda Mboka merci beaucoup et Nabo Sainte Cornelia Douci Givenchy Tembe Beni Balikambi derrière la caméra et équipe nationale au Boye Bibino Nyon surtout ezala composé na Kevin Pandale Ketchou Karine Mokonzi Jaël Licho René Abiri Janvier Nyamakore Afi Laura Cynthia Wadol et na bandeko mususu so na tangi ba kombo na bango te po bango bazala ki lokwa netika batu moko biba bandai koya kaka juste pour na ko profiter na feu ya ndenge tozala ki ensemble et ba oyo bazala te na biso je pense que natangi pe kombo na bango te donc o natangi kombo nde ba o ma bazala na biso na kati équipe nationale et après Peggy Titon a qui ko rejoindre biso na kati équipe nationale et alors ça fait vraiment un temps au tozala qui vraiment ensemble c'était vraiment du bien. Beaucoup plus so botali be ba vidéo to bando sala mingi na ndako ya Karine Mokonzi 3 fois la baronne maman Chikata to bando sala ba vidéo kuna pona ba raison ebele to bando sala ba vidéo mingi kuna pourquoi po et pas Karine ezalaki na no bien propre et puis présentable à la télé boyebi kabino monde Karine atsaka structure ndako na ye Karine Mokonzi azwaka janvier bakoma ko fanda na janvier wata bazalaka na janvier azo vivre bien problème ezalaki mais problème na kati équipe nationale et koya quand pourtant on obeta masolo oyo po ezali na batu oyo yo ba na besoin be basko vérité parce que je vous explique que non ba problème oyo po comprendre esika nini bandana esika nini outi po batebele bazunga pe René Abiri mabe ba msusu pe bazu pe René Abiri pe dans les bons mais si comme mabe ezali il faut que la vérité libère. Sur lobby vérité nabatu ndeko sala nini elongoli nini to bandoko zala wana na ndako ya Karine biso tout okendaka kuna ba visiteur ba paya ba tutu ba bandaki goya et non pona Jaël Licho et non pona nani kinganye non pona Filora nani batu ba bandeko ya pona Karine Mokonzi wana je salue encore ba maman na biso ba ya ni dembo ba Gisèle Zinda ba nani tout ça là. Et ko sala ke ki motema mabe ekomi kokota na kati équipe nationale ki motema mabe ane bandi na nini e bandi na jalousie e bandi na jalousie
Ezate ke ono musicien moko boye tozalaka ne na kati ya République démocratique du Congo nde azali parmi to paye mutapanze équipe nationale o ya Myriam nde mutapanze équipe nationale o mutu entete mutu apanza équipe nationale azate eloko epanza équipe nationale ezali jalousie. Jalousie ezate que non envers les autres personnes mais jalousie entre, donc c'est-à-dire quoi, entre nous et envers Karine Mokonzi. Parce que Karine, depuis à Kinshasa, elle faisait la différence. Il y a partout à Zalaka, même à Taher Tobande Kokangama, tout ça là, émission, tout ça là, vidéo. C'est-à-dire que pour ça, on a bien nos vidéos, mais ce qui Karine Mokonzi Zate et Anna Maramboute. Karine, depuis à Kinshasa, elle a la même napoto, elle fait toujours la différence. Et alors, la différence, ouana, et que ça là que, wadala komo linga ako mapel kwa Karine. Nani mususu or babande ko bosana ke mutu na mutu azali na destin na ye, mutu na mutu azali na bénédiction na ye, mutu na mutu azali na ora na mutu na mutu azali na makambu na ye. Toko bota na biso tu na kati eloko moko, mais tona ba grâce ndenge moko te. Il suffit que nous ko protéger pe muto bozana ye, so bo comprendre que kati na biso leader ezandeye. Mais pourquoi pas tête au tchai maboko? Ndo moni René Abiri, tu banda ko tcha Karine Mokonzi maboko. Mais et pas ya batu mususu kaka na kati équipe nationale wana ekomelele bango lokwa jalousie. Pona nini ka ye? Pona nini ka ye Karine? Pona nini ka ye Karine? Ba komi ko déborder et komi ke note ba komi ko landa na ba relation ya Karine Mokonzi. Équipe nationale soke panzani ezalaki jalousie. Webika kabasi ndenge ba na ba jalousie na bango na bango. J'ai li choko lingala ta danger ko leka Karine. Au moment où il faut kota wenzeli, il faut somba, il faut les pas batu pour batinda. Mais tandis que Karine Mokonzi en attend somba te mais ana ba fournisseur ana ba tourner ba lingaka. Parce que ba j'ai chaud, ba filora ba wadol ba ngope autant bo linga bo koma na niveau na. Boyebite sogiye Karine entretenera ba relation na ndenga ni na batuna ye. Entre guillemets, ba komi ko linga ko kota na kata ba relation Karine. Mais c'est par là Karine Mokonzi a komaki déjà ko tia moi frère na ye na ndenga système. Nzabe pa la la raté. Karine Mokonzi a kei poto. Nanda kuana janvier tikala kuana. Nga pe René Abiri na bande ko ya wana na bande pe ko lala wana po dans ce moment là na la na ba problème ibaka ne fayebi. Nanda ki olala wana po na bande ko futela na lupanga ba ibaka na bandal. Et ko salema ke bandeko ya Karine Mokonzi babandeko ya na kati ya palais. Pour comprendre et si kanini tango mususu problème entre Karine Mokonzi na janvier na nani tout ça là et bimeleli ponga René Abiri personnellement to matato kita ngana Karine Mokonzi problème ezalakati. Que non afanda be ezalelanga lokola soubassement ya que Karine akatela ka biri langage moko boya maberien atika lokatela nga langage ya mabete na ebité même atako loba boata na sima mukongo nanga na tikala koyoka ngote. Mais bato belé bataksa Karine Mokonzi o songi o nyenyebe biso tozala na ye ndetinga na ebité ko fanda be ko solane sur kombo ya mutu wana tutikala osala ngote. Et ko arrivé que bande kwa Karine bazoya na palais bazoya na volonté na bangote mais bazoya ndeko na bango mwasi Karine romona bengi al boleka kuna bozo mwa nini boleka kuna bozo mwa nini boleka kuna bozo mwa nini boy. Karine a voyagé. Bien sûr que mbongo tangu suna maboko boete otigeli la janvier note janvier ozwanda bo azape obligé te ya ke fala kitango azokende azwe la janvier ndaku non pour janvier ana famille ana bandeko a mwana mobali il faut se battre pour na vie na ye Karine Mokonzi ko se battre te pour na vie ya janvier to pe pour na vie ya René Abiri to pe pour na vie ya Intel non ye Karine azali ko se battre pour vie na ye ezala bien. Donc c'est à dire que nga pe René Abiri il faut na bunda na ndenge nanga ibaka pe fa bunda na ndenge na ye beni balika fa bunda c'est comme ça va la vie. Malamoko Karine Mokonzi ke na miki bandeko ne bazoera na parler ainsi de suite baza bandeko na ye. Il paraît-il babando kuta ba désordre
na ba accusation o babande ko koma ko accuser janvier que o janvier otanda kwa Karine Mokonzi désordre na ba sentinelle mususu wana ko tonga janvier o janvier zo kotsa banduma janvier kotsa ba chel mais au moment nga nazala na janvier wana janvier tikalo kotsa chel te atsa kotsa ndumba te que o ba désordre te po ngare na birina la ki wana na katsa pale. Du coup Karine Mokonzi a kopesa ordre na ba garde ya lupangu bazwa janvier batia libanda. Ezalaki kutu ke no babotola na janvier téléphone na ye. Parce que Karine a comme pe na moi ko banga po de peur que ba makambu tango musu ezali pe na téléphone ya janvier et to sololaka na ba téléphone. Na ebité soki téléphone nango Karine mutasombela ki janvier wana na ebité. Ma pesa ki ordre wana. Et ça là qui bien te. Atanga moko pere na biri et dérangeanga. Ah, mais comment Karine a pesi ordre ba tchao libanda et puis en même temps ba kango ba bilamba na téléphone et tout ça là. Na raisonner na tana binote Karine na mutu bofanda na ye. Mais comment akoma na niveau ke ba kango téléphone. Nde c'est par là ngare na biri na yo kota nde ba faire wana nde boyaki ko mona ba délire. Ba makambu auto sali na be mission oyo ngai Rena Biri personnellement nazali ko s'excuser pour na yango. Ndeya Myriam Yaya Bastar aye kotala tia Myriam azwaki idée ya ko sunga janvier ezali te ke onote po na rivalité to pe pala ki sabe depuis na ba moment na ya Myriam wet na Karine Mokonzi bazala ki bien. Tant que Karine a boyi janvier, azala suna katsa parler. C'est-à-dire que janvier, il faut se prendre en charge. Azali na famille, janvier azana bandeko, ainsi de suite. C'est-à-dire que biso tout na vite aux alara soko bimi okei, au moni ke simbite, basala rani. Ozongi na ndenga famille. Soki moni ke possibilité ya kozwa ya komizu elanda ko ezali, so komizu ele sika ezali okei. Nde c'est par là, ya Myriam Mataila lobité à janvier. Zomo esika moko fandaka na bando foute la roche chaque fin du mois. Mais azali obligé te. Ya ke afutaka kaka ndako yango chaque fin du mois. Te po javaza mwana mobile il faut luka ainsi de suite. Ne c'est par là ya Myriam wete na ki motema malamu na ye. Ndako meko aider janvier. Et ba problème oyo yo ko bima oyo yo. Po dans ce moment là ya Karine Mokonzi ofanda na ndako ya Myriam ba moment wana. Siko janvier herbache libanda et pas ya Karine parce que janvier a comme benga donc c'est-à-dire quoi bon allez-y comprendre ba toi qui chasse ba comme benga siko ya Myriam pour na ko diaboliser ye que tala kutu awa kutu benga ni mutu tala kutu ba problème e komi kolongwa ki chasse nde ba biloko wana nde koza problème entre ya Myriam wet na Karine Mokonzi. Pour ce qui est Myriam alaki na bolingo ya Karine te topé alaki na besoin azwa Karine na ndaku na epo a humilier ye na ndimite. Ezali relation moko sa date de longue date o ba bien ezali belé na kati. Ezaka ka ba songi nde ba koti na kati ba cheki songi ba bilobela ba n'importe quoi. Po mutu o alingaka mutu na ba faiblesse na ye. Donc n'a pas problème de parce que to lobango bien l'amour supporte. Tango nga Rena Biri na ndimi kozala na ibaka. To pe na ndimi ibaka fanda na ndaku nanga. Peu importe nyonso tout. Oyo ko arriver ibaka, je n'ai qu'à parler ce qui a yokite atetika nga mona sala. Nyonso na poani ni pona ko lugaka kozala ka bien. Mais cela n'était pas le cas pourquoi? Parce que ba te belé pe ba sepe la quitter. Ba cheki songi et pas ya Myriam. Po ya Myriam na Karine batika la ko fan de sika mon côté. Relation ya musika bo solo la na téléphone bo umeli sa matata. Mais eko koma problème pour anini tango ka bo ko fan de sika moko. Nde c'est par là Karine alongo na ndako ya Myriam nde batu sikoyo ba moni de pona batu ba moni ke ya Myriam abengani Karine Mokonzi. Na ba bisope jusque là raison Karine abimeli na ndako ya Myriam nanga moko pe na yebi yango te. Bazali bana basi et puis baza ba mikolo ba yebi problème. Et puis ba yebi bango mi balendenge nini ya ko arranger problème.
Pour ya Myriam, c'est une intellectuelle. Karine Mokonzi aussi, c'est une intellectuelle. Babi ko fanda na batu. So Karine Mokonzi babi ko fanda na batu te, mais les babi so to beta ba 5 mois na katsa parler na epete. Mais babenga na biso en aucun jour na mona Karine yo fanda pas ne pona bando kende kuna et pas na ye obengi eto tout de asudika na ye kamba mona bilamba na ngana ndaku na ye. De la même manière aussi avec ya Myriam. Karine Mokonzi, elle n'est pas la première aussi. Il y a que aya nanda ko ya Myriam pour ya Myriam pe ayamba pe ba paya pe na katsa palene ya ndenge na ndenge tant musu ba problème ba musu pe ba problème ezala ba musu pe ba problème ezala pété. Ah c'est bon to kabonya c'est bon que malamu nga pe na tika na continue nzana c'est comme ça va la vie. Mais ba tout na katsa ba internet ba lingi ba faire yango kaka problème. Est-ce que ya Myriam Mokonzi ma abomela Karine Mutu? Topé Karine Mokonzi abomela Myriam Mutu. Po ba solo la te na vie, faut pas ko linga ko tsa point wana, bazali batu bazali ba sœur et puis bazali ba congolaise. To matato kita po ava ba bando solo la te, ba yeba na rate, quand nzamba sala ka makambu na relation, ba kutani ba koma ko solo la na kimia. Et lelo René Abiri, ezo kamuisa ta musu na batu ke René Abiri lelo lobela po na Karine. Mais quelque part na vie faut zala rapé mututi. Bino kasi nde tozalaka boye ofandaka ta musu na batu moko boye lo ndeti bayibaka bazalaka na banga ba beni balaka nanga ta musu pe ina nepeli kemba esimba te. Donc pour ezo simba te nde il faut ba abandonner nga. Et bongo tango e bandako simba to melata moi au pire. Quelque part il faut moi réflexion en ezalaka. Bazali batu bako solo laka. Ce qu'on a comprendre que ba chinois bozali ba faux fanatique envers Karine Mokonzi. Bozali kolinga kwa puye Karine Mokonzi na haine. Mais nga na bi Karine Mokonzi na via ba haine te. Tozala ana ba polémique awa na Kishasa wana ba Gloire Olangi na bensi de suite. Mais au mona batu mususu polémique na bango ba okotelela batu musu nda kwa nganga ba ke ba bwakeli mutu maladi. Mais Karine Mokonzi boko za la bwane na polémique akotelo nda kwa nganga te po ebinzela nda kwa nganga te. Mais au moins que au finga qui peut Karine, beaucoup de personnes Karine Mokonzi ngona nzela bo pesa ni pe mbote. Ah boni, boza bien. Ah et l'équipe. Gloire Olangi a soit problème na moment oyo ranki na makasi entre Gloire Olangi na Karine. Ba ki la Gloire Olangi il paraît-il malade moko boy. Mais Karine a se déplacé à longwa na ndaku na ye akenda kota la Gloire Olangi. Mais tala siko ba propos Gloria banda ko finga Karine. Mais Karine a kendo tala. Combien de chroniqueurs, combien de journalistes ba finga Karine. Oh mec, elle a super problème, a super matanga Karine e ko tala. Mais tango Karine a belara awa tango babanda ko kanga Karine Mokonzi na ba la police awa. Est-ce que Gloria Olangi déjà au kenda ko tala to rafini tumba to kenda ko tala Karine apportera eni na katsa motema te. Ya Myriam wete pe azala pe na eni na katsa motema te. Bazali bandeko na biso il faut to lingande to tsakimia. Parce que bino ba chinois ngana osala émission na bongisi na Karine Mokonzi na bongisi na Karine Mokonzi bino nde bozawana ba chinois botinde ta soki bo soutenir na Karine Mokonzi te. De 1 boza sans impact, sans idéologie. Et puis voilà rané l'autre côté. Yebi ba combien oyo po Karine Dazana ana ba fan. Ana batu o babanda ko aider po na emblème na ye po na marambu na ye kende liboso ainsi de suite. Ba 3000 ba 17000 dollars. Sko bino ba Myriam wana ba tindela ba Karine ba lar ya ba danger. Ba soutenant. Donc c'est-à-dire que reconnaissance na babilo ko na pe fo zalaka. Karine pe azali pe reconnaissant pe que ah te oui Tomatato kita, c'est l'histoire, ça reste comme ça. Que Karine a fandara nanda kwa ya Myriam, c'est l'histoire. Tobo yango te toko changeara yango pété. Il faut qu'on aide mutu, qu'on soutenir mutu dans le bon sens. Ah te erna kendaka poto, place à liboso da kendaka bayambaka nga. Atako mutu nga zala mabe mais na kité la repa ya Myriam oueti ya basta. Donc c'est l'histoire, ça reste comme ça. Ya Myriam pe na angle ne pas ofanda pas tala obité ino kasi ya Myriam denga zana azangi pe ata moi 0,1% ya bolamu Karine Mokonzi salela été azangi yango te elle aussi reconnaissant avec Karine Mokonzi na bandenge na ye.
boluka botsa kimia bato ebele ba s'attendre que notre Rena Biri lokola bazongani na Karine Mokonzi Rena Biri koleka a critiquer ya Myriam ngana leka na ko critiquer ya Myriam en aucun jour c'est Rwana ya batu ezala Karine Mokonzi ezala ya Myriam mutu moko te kati na bango atikala routine leka sala bolobele ntel ya Myriam atikala sala ngote. Pour preuve, Karine Mokonzi, elle est là encore en vie. Tozala ni na Kinshasa. Atika lotinda muta fingele mutute. Karine Mokonzi, bazala na ba guerre awa na ba musicien belé. Ba musicien mususu na kota ka makamboka biyako kota. Mais au sutuka be Karine Mokonzi ça les featuring na Koffi Olomide. Mais to banda ko attaquer Koffi Olomide. Parce que banani nde ba otikala. Dozo mona ba makambo yango, c'est ça. Je pense que vous avez la première version. Deuxième version, on continue la vérité encore ezali. Bandekoto bolingaranga Rena Biri numéro de téléphone ezali wana. Bobenga benga to solo la ba ope bana besoin ba émission. Ba ope ba la rapé na ba chaîne YouTube bobenga benga to solo la Rena Biri ezali wana na longoli ba charge, na longoli ba défenseur, na longoli ba chinois, na eli bango ba américain. Na siko na ba américain pas ya Karine Mokonzi na longoli ba chinois na longoli ba charge na longoli ba défenseur pour ba américain tous a fort grande puissance ya koloba trop ezali te. Merci à Beni Balikambi pour na image ndenge ozali ko filmer. Merci beaucoup Ibaka pour l'assistance bino tout ba Rena Biri alela bino ya fort ya koloba te maman Mimi Mujeka maman na Chris Kalanda ba tutu bolinganga Rena Biri ngape na lela bino ya fort. On se retrouve à la prochaine, beau s'abonner massivement.